Sincèrement, na tout na bande onanga ba congolais bino bozali ko soutenir Ntambo Mwamba. Ntambo Mwamba un criminel, Ntambo Mwamba quelqu'un qui a tué les Congolais, hein? Ntambo Mwamba oyo en réalité oyebi ke Ntambo Mwamba pesa congolais te. Ntambo Mwamba za nationalité ceux qui burundais comme ça. Ntambo Mwamba za congolais te. C'est pour cela au moni Ntambo Mwamba bisika Ntambo Mwamba zali okomona Rubero azali. Da soki omoni Rubero azali omoni politique kanamba azali. Batuona basolora munoko mboka kina Rwanda so bakutani wana ezakaka amakuro ameza ozo comprendre munoko kina Rwanda na tanga ba Rwandais ngana tonga na ba Rwandais na tanga ba Burundais à peu près à 5 ans tozali na bango esika moko na Zambie esika ngana tanga ozo comprendre ba la kisanga makambo ebele ya kiye Rwandais tuchi ne kiye Rwandais utu o comprendre do bandi kuona na kati na bango na honnêteté na sincérité ezalate Rubero omoni Rubero omoni Ntambo Mwamba. Ntambo Mwamba azali ndeko ya Rubero azali ndeko ya politique nambe bazali na agenda caché na bango oyo bazali ko préparer contre République démocratique du Congo. Bi politique nambe Rwandais mutuchi oyo nyangala kata ya mutuchi ba commissaire congolais et pas ba congolais. À sali 18 ans, à tirana kozana penser mon côté ya malamu pour na Congo. À solo ki na Tanzanie, okuta ba biloko et na ne politique nambe atonga na mboka wana. Azali na ba mbongo moko nga soki peza ya honnêteté peza to bandi ko landela ye, mutu wana efu ya ala mutu ko tia singa, ko tia mutu na se ko tia makolo likolo beta fimbo makasi pona pasi oyo ala tisi bana mboka. Mwana mboka aoko sisa kilasi mais musa les alités. Ko critiquer kaka pona ko critiquer te. Critiquer yo osalaka nini. Ozo comprendre Moïse Katumbi ngana mona bande ko babimina Kasai na mona batu na Kasai bazolela mjuu Moïse Katumbi akenda bazolo bake yaka ozala ta gouverneur ata pona 3 mois awa na Kasai. Moïse Katumbi akenda na est bande onanga ya est baolela Moïse Katumbi yaka ozala ta gouverneur kaka pona msanza moko. Moïse akiti na Kisasa akeye kopesa ba ambulance bayokeli zuwa kimbuta telemi kete aleka alobi keke wana za papa leki aye boye bake papa leki aye kaka ndingo wana atiki mwa babiloko c'est la zaki déjà pour déjà monter ma beme Moïse Katumbi nane mutuna na yo tuninga Moïse Katumbi akosala pour le peuple congolais oyo bazali na kati ya misère. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles, téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. C'est votre émission, Tout sur la Pona Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atonda, Nakibonzambe, Biso Soginzambete, même Mawato, Biso Soginzambete, Netozawa, chers amis fidèles téléspectateurs. Votre émission, c'est votre émission de divertissement. L'émission qui vous permet à découvrir des analystes congolais vivant ici. En Afrique d'ici, moi c'est votre humble serviteur Motonankolo Yannick Wengende Babenga Ranga. Toko sola mamwebele o etalimbo na biso na kati ya émission avec papa Peter Mukendi na séjour na kati Afrique d'ici na Johannesburg pardon toujours makambo etali mboka na biso Congo mesdames demoiselles et messieurs. Mais merci beaucoup na maman Adèle Yombona à fondation na ye ali akalabano babwakama ba trisomie ba autiste maman Adèle Yombona pesio mbote 0044 maman Nadine Malila pourquoi pas maman Mimindu na Bundes Moussala et Zosala Makitoko charmi fidèles téléspectateurs je suis avec papa Peter Mukendi. Papa Peter Mukendi, bonjour, bienvenue dans cette émission, bienvenue à Johannesburg. Merci Ndonanga Yannick Wenge Muto Atonye Nabunzambe Zambe Alola Zambe Amawa Zambe Walinga Biso ke tokutana kutana asololi lisusu lopo tokutana yo tozo kutana pona mutuna ka moko pona eloka moko za pona Congo. Donc merci ndinge boyambinga lisusu na plateau na bino ya Congo France. Na moni musika déjà na moni Didi Lupumba na comprendre déjà que masolo za kitoko so na moni yo na moni Didi Lupumba na moni déjà que Congo France kitoko parce que information ezali ko kende ti na kamina base tala basoda na kamina base ba obinga ngai ke tozo landa yo aw na kamina base na centre ville ya Kamina mutumo wa bengi ngai lobi ke ngana za na centre ville ya Kamina na za Kamina aw to landa kayo na chaîne oyo ya Congo France yango to comprendre que to le karapamba pamba te
tozali koleka po bandeko o bazali musika bayoka biso makambo nini tozali komemela bango koza bandeko o baza na kati ya mboka na minute oyo baza na information te mais tant tokoleka boye memeli bango information comprendre nini ezali koleka na mboka na biso. C'est comme ça que toye lisusu po kaka ke yo tosolola après bandeko o bakotala biso o batalaka biso comprendre que Peter Mukendi te ayaka penza na moi honnêteté parce que naza sainte naza na naza na moi faiblesse nanga mais nalingaka penza kotambola moi na honnêteté parce que oyebi ntango obandi koleka okosela bato makambo ezalaka bien lisusu te mais ntango ozoleka penza na bosolo na kati na yo même ata bitumba molili ezali koya nzambe akopardone yo nzambe akoprotege yo yango toye ke tomeka nano todéveloppe pona mboka oyo etali République démocratique du Congo. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi. Sango exige démission ya président cour constitutionnel na biso to pe ya cour suprême sengi démission pour le kuta et l'équipe makasi kaming te bon ça la marche na vite réaction. Non. Président oya cour na biso na soko tali penza ke o kanisa o moye yango tanto ya kaka tozolo kabila tozali kobosa na ke kabila aza ye moko te kabila aza na bandi na ye ya ba malfaiteur oyo a travailler na bango. Vous comprenez batu wana baza ba congolais bakenda université bakenda kotanga yango tamoko boye ozali komona classe ya Congo libanda ya mboka bazali kozwa bandeko na considération te baokanisa ke bandeko batanga te parce que ezali ka kolakisa déjà na kati ya mboka na biso bato bazali likolo bato batangi bayebi constitution ya mboka bato bayebi réalité ya mboka na biso ndenge ezali kokene bazali kolakisa bosembo na kati na bango te bakomi kosalela mabumu na bango bazosalela basentiment baosalela nzoto olie ya kosalela mboka bango batanga klasi pona ke bakende Zuma autuko anomaka awa pire na chef ya nini ya justice ya mboko mais tipo on a vu beaucoup ya lobi ke nazali ko sali la classe na ngai ndenge na tangela kiango Zuma anome ngai mais atika ko tangisa ngai te même atasu da tangisa ki ngai nazali ko utiliser matière mayele na ngai pona ndenge nini to défendre mboka awa Zuma tozoloba awa derema awa zaki lisusu na parquet azaki na justice bazali kolinga bayeba est-ce que na mboka na biso soki ba juge oyo basimbi constitution ya mboka na biso baza ba malfaiteur c'est-à-dire mboka ekotambolaka na mbutu ekozala na makambo ya mutuya te oyo ekobanda koleka parce que tant déjà justice ezali na bato moko boye ezali déjà na ka moko boye tant yo kozala na problème omemi yango kuna soki ozali mutu aka na bango te oganye te. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi, très bien répondu. Nakati toujours il y a émission na biso tomoni président Félix Tshisekedi a boy ko signé gouvernement oyo ezaki proposé par Kabila pour anini bato FCC ba l'équipe bato mabe ba l'équipe nakati na vite réaction. Bon bato ebele bazali ko kanisa ke Félix azali président moko porteur soki azaki président moko boye nommé azana liloba moko te akosala Félix azali mwana bitinda Kabila nde président bato o bazali kotambola motema mabe wana je pense aujourd'hui ba comprendre que Félix il est président ya Congo azali mwana mboka aza kinoa yanke combattant parce que atambola pe na ba marche vous comprendre aleka ba marche na poto atambola na Kisasa donc tu comprendre que oyo bazali kotambola koloba ke Félix aza mwana bitinda ye azali wana kaka Kabila nde kosala makambo nyonso tala Kabila bimisili biso banani Kabila bimisili biso ba Boshabe Boshabe oyibi mwana ye aboma maître bauti komela masanga na bana ba Boshabe bana ya muzitu bana ya oyo nani oyo azali président ya Assemblée nationale tipo oyo nani Obe Minaku bana na bango bakenda bamela masanga baboma maître oyo azaki député parce que bazaki na bokonzi bakimisaka bana wana menga nazali koyebisa ke Félix aboyi bato wana bazali na ba sanction ya contre humanité
bazana ba sanction na communauté internationale basali makambo ebele ya mabe na mboka na biso. C'est pour cela bakendaki bake ko mifondisa na basena babini ba sénateur bake bafandi kuna na Sénat ke tokozala wana ba protéger biso parce que mutu moko te akosimba biso. Félix amoni ke bozo pesa ngai parce que na constitution na biso zali koloba nini et bato bazali majoritaire na kati ya parlement bango nde bakopesa bato ebele tellement élection la biso ndenge elekaki bato nyonso bazalaki mingi concentré na makambo ya présidence babosanaki ke députation soki tokei na députation tokuti ke bandoki oyo ya FCC ndenge basanganaki basali likopa na bango na cour constitutionnelle ya lukuta oyo ya bango bazalaki nango bazwi bato ebele na ba oyo banomaki parce que ebele lelo ba vérité bandi kobimake banomaki bato mosusu bavotaki bango te soki lelo tolobi ke tozongela peza élection to bandela peza élection ya badéputé est-ce que ya solo bandeko wana bavotaki bango lokola boshab na kovote ye na mboka na ye kuna na bakuba akokaki kozwa esika te mais bakomisi na bana na bango baza badéputé basi na bango badéputé okomprendre ke Félix aboyi lokola ndoki oyo ya Kasai oyo oyo azali gouverneur ya Kasai ao na mwana na ye Ngoi Kasanji na mwana na ye na mwasi na ye batu na ye nyonso miyibi oyo bazali kopie nango Kasai baza ba député o comprendre que ezali association moko ya bandoki ya bato bamelaka makila bato oyo baliaka nyei donc basala impact moko satanique baliaka biloko oyo muto okolia te bakei kuna bafandisi bazo soutenir un Rwandais na kati ya mboka na biso. Donc ngai soki Félix asali bongo aboyi nazali kosepela ngo mingi parce que Félix azana besoin ya kosala azana besoin que Congo tozalaki na ba 4 milliards de dollars 5 milliards de dollars mais ce que tozui mbongo wana ezali mbongo oyo na même ata na province na KwaZulu Natal place nazali ezara même budget na bangote. Vous comprenez ce qui pays comme Congo toujours vivre à 4 milliards mais oyoki ke un Rwandais mo ya mandefu ya pembe azana 15 milliards à bomba mais ba Congolais ba souffrir na complice ba Rwandais. Félicitations à Félix soki asali bongo gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Peter Mukendi. Raton à Mbujimaï, Kananga, pour parler de l'arrivée de l'ancien basketteur Mutombodi Kembe. Azakiwana, tout le monde, moi, ma photo na gouverneur ya Sika, na évité réaction dans les années, c'est que bon, salamato et l'eau n'y est. Non, sincèrement, Nazana Sengo na Mutombodi Kembe, un grand basketteur, au Ebi Kenda Kotanga médecine, na université kuna na États-Unis d'Amérique. Bon, pour notre talent, Isaac Nakati nae, à partir de l'université, ne bazouaka kaye. Atanga silisa, mais tikala kosale la nani nini na été. Azam médecin n'engo moni n'engwana. Azam médecin, mais tikala kosale la nani na étude na été. Bon, oyebi atonga hôpital munene na Kisasa. Lingaka atonga lisusu o eloko moko ya motuya na nini na Lubumbashi. Ka gouvernement oyo mbongo na ya liboso nano tabayaka nango baliaka ngo le régime ya Laurent Désiré Kabila po alingaka banda déjà kosala ba travaux nae balia mbongo nae toye kozwa deuxième fois ne aye ko ya na délégation ya gouvernement ya États-Unis d'Amérique pour que aya po asala makambo na kati ya mboka na biso. C'est comme ça hôpital oyo ya Kisasa etongama mais azali mwana mboka soko tali na Kasai utali na Mbujima, c'est un village. Depuis na botama boye na tika kokoma wana tina ba vidéo otozotala. Je vous dis et je répète ya kolobake Mbujima c'est village. Ezali mboka oyo bimisi diama. Hein? Oyebi Kasai wana ezali kaka diama ndezo bimate. Kasai eza pétrole. Kasai ezali na coltan. So yoki chimbulu oyo ba utai ko boma ya batu oyo kamona nsapu ezali bitumba ya bakolta oyo bakutake na se ya mabele wana me okutake bandeko wana telema babamba e politique abelna Rwandais mutuchi mabanga ba pesi mibeko Ngoi Kasanji basali ba impact satanique ameli makila e politique anambeke na ko trahira kayo jamais jusque na kosilisa musala na ngai juste en tant que yoko chef de l'état na mboko na kozala sima na yo abomisi le Kassayen ba kimi na ona basé belé OK na Kisasa basé belé soko na Lubumbashi kutu kolobate oye na Afrique du Sud la majorité ya bato bazotambusa ba moto na Afrique du Sud
baza ba Kasayen. Ozo comprendre. Soko tali Kasai aujourd'hui, mboka o ezali na minéré lokola diamant, omoni mboka ezali na aspect moko te. Ozo tala ba bilili ndenge bazali kotinda epa bandeko. Ozo sentir que Kasai eza lokola désert moko boye batu bakufa. Ozo tala mutu lokola mutu wana azali mutu lisusu te. C'est un grand pas oyo mutombo dikembe asali na ba déclaration mutombo dikembe asali na sepene nango parce que azali kotonga quand même université, ozo tonga ba secondaire pour que bana batanga pour que futur ya lobby toujours bunda pour na futur. Pourquoi toujours vous yeba que après biso ko za génération mususu oyo ko défendre le Congo, mais ce que tali c'est comme si nanane na Équateur nanga na lobaka Équateur na Kasai wana ezali penza zamba na mona babilili ya Équateur o ndima te ke ezali Équateur oyo ya bato batonda mayele, mais au moni Équateur ezali lokola nani désert moko boye bato bazali suste batonga école na banzete bato bazo mata likolo ya banzete bato baolala likolo ya banzete au sentir penza ke tozali na bato bazana na mbongo mais bazana mitema mabe so tozui bato lokola mutombo dikembe parce que Jean-Pierre même bazana mbongo ebele pourquoi ozwa mbongo na yo oke ko bomba ngo na kati ya ba banque o ezali ko bénéficier na bana mboka te ta ozali na province oyo ezali na minéré na kati nango tozala ba nzete oyo ba ozo teka chaque jour mbongo bisika mbongo zo kene to yeba te soki lelo batu bakomi kozonga ya koloba ke conscience ezongi bazonga na bamboka na bango bazonga na pays bakende kotonga ekozala un plus yo so yoka sud-africain bake kotonga libanda bazotonga na mboka na bango mais bakongolais bamillionnaire bamilliardaire bazozwa bambongo na bango babomba yango na Panama Papers babombi yango na babanke kuna na basuisse mais ezobénéficie na ezobénéficie kaka na bamindele wana soki lelo mpenza tozwi bato lokola bamutombo dikembe tozwi bato babandi kokita bakei na Équateur wana bapasoli Équateur batie minda partout ekosala un plus c'est un pas déjà pour na mutombo dikembe na acte oyo asali ya kolakisa ke le fils du pays. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles et téléspectateurs. Tout ça, toujours en cadre d'émission, la Bisso, tout cela, pour la Congo avec le président Peter Mukendi, Jean-Claude Mouyamolobi, Yena Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Azoluka Poste na Congo, Azako, Edene Félix Tshisekedi, Adeboulone, système ya Kabila Weza na Congo. Mais c'est vrai, Claude Mouyambo a sali déclaration en solo les alukutate. Poste ni bako pesa Moïse Katumbi, salaire combien bako futa Moïse Katumbi. Surtout le que ok Moïse Katumbi aujourd'hui azali kuluka poste pour ba pesa combien parce que yende a pesa batu mongo. Hein? Surtout le que Moïse Katumbi azolinga qui azwa poste nini pour Moïse Katumbi bako pesa parce que c'est lui qui a sala ka ba faire makambo ebele et salema. Donc Moïse Katumbi a ozala wana te pour que asenga musala et pas mutu mais Moïse Katumbi bola mona ezali a sala déjà déclaration officielle ya koloba ke ngai nazokende na Congo pour na kotelemisa mboka na biso ekende liboso batu oyo bazali na besoin ya mboka ekende liboso eza lokola ba Moïse Katumbi wana azaki na province ya Katanga tout le monde est d'accord na yebi koza batu ba critiquer Moïse na yebi batu ba kondima Moïse Katumbi te mais en réalité tant ozali ko critiquer zala ozo critiquer ngona honnêteté na sincérité parce que ko critiquer kaka pona ko critiquer critiquer yo osalaka nini ozo comprendre Moïse Katumbi ngana mona bande ko babimina Kasai na mona batu na Kasai bazolela mjumu Moïse Katumbi akenda bazolo bake yaka ozala ta gouverneur ata pona 3 mois awa na Kasai Moïse Katumbi akenda na est bande onanga ya est baolela Moïse Katumbi yaka ozala ta gouverneur kaka pona sanza moko Moïse akiti na Kisasa akei kopesa ba ambulance bayokeli zuwa kimbuta telemi kete aleka alobi keke wana za papa leki aye boye bake papa leki aye kaka ndingo wana atiki mwa babiloko c'est la zaki déjà pour la déjà monter mabeme Moïse Katumbi nane mutuna na otuninga Moïse Katumbi akosala pour le peuple congolais oyo bazali na kati ya misère obi et politique na Rwanda mutuchi oyo nyangala kati ya mutuchi ba commissaire congolais et pas ba congolais à sali 18 ans atikala kozana penser moko te ya malamu mpona Congo a solo ki na Tanzanie okuta ba biloko ndani politique nambe atonga na mboka wana azali na bambongo moko nga soki peza ya honnêteté peza to bandi ko landela ye mutu wana ala mutu akotia singa kotia mutu na se kotia makolo likolo beta fimbo makasi mpona pasi oyo alatisi bana mboka mwana mboka aoko sisa kilasi mais musala ezali te donc mpona motuna na yo penza
son excellence Moïse Katumbi akozala wana pour le peuple congolais nae akozala wana pour le peuple congolais qui ne diboso akozala wana akozala besoin kaka te ke bato baolela azana besoin que mutunyo sala muki na tongo akei azui musala asali le 30 va foutier on a fui décide koza o bafuta bango le 25 koza o bafuta bango le 15 koza o bafuta bango le 30 c'est-à-dire mboka na biso basali na biso ke bato bakoma ko sala baozwa salaire ya malonga parce que politique anambe il est rwandais na lobakango juste mokolonga na kozonga Congo na ko continuer ko lobango parce que nazaka sûr na makamunga na lobaka aza rwandais grande sœur à Laurent Désiré Kabila mama Kibao la kisa biso ayebisa biso Laurent Désiré Kabila atikala kobota mapasa te siko oyo baye koyebisa biso baza mapasa bana Laurent Désiré Kabila babota ma koloni donc na mutuna nayo son excellence akosala pour na pays. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi. On a évité réaction à l'année prochaine classe au filet na Congo. Mais c'est un grand pas. Ah ouais école il y a l'état bafuta katière. Ah nanga naza bana misato bazana na tang bazo tanga mibale bazana école privé moko za na école à l'état so na futi mbongo ebele na école à l'état je pense c'est $20 na année mobimba ozo comprendre donc to la ba école à l'état na Afrique du Sud ba futa kate wana $20 wana donc bakoza mbongo moko boye ba benga so 1500 so 2000 boye to futa kango kaka pona ka nani bakoma mwana bacha ina nini na liste ya bana bazokota mais en réalité classe na mboko oyo bafuta kate et classe nyonso ya l'état na Afrique du Sud so ko futa mbongo ebele bafuta mamosusu ba 50 rand les autres dépendre ndenge forso ko kendo sura na école ba yokio obandi ko futa ndengwana mais soki mboka na biso ba commission parce que ba bolande baza ebele na Kongo bato ba o sala te même so muto asali salaire na ba futi $100 $100 c'est quoi hein bon muto ke boy ba futi $200 est-ce que muto va vivre na $200 akosomba chemise mokolo nini akosomba sapato mokolo nini moboti oyo azali na mwasi na bana na baye kofuta $200 $100 akofuta yango nako ubi akosomba nini donc ngai pona ngai eza longonya pona Félix Tshisekedi oyo comprendre que peuple congolais bazali ko souffrir il faut bazwa mongo moko boye so combien de milliards de dollars bachileka ba enseignant bafuta bango bien batangisa bana na biso parce que et politique kanambe a bébisaki déjà éducation ya Congo. Vous comprenez? Moi ça va ya bandeko o déjà babimaki Congo na bana o bazotanga na ba école privée na bana o boti na bango baliaka 3 fois par jour. Mais bana o bazai kotanga ke to yebi ke futur ya lobby bana ba kozala moi bien. Mais pour na lelo penza ce qui Félix a lobby ke école na biso et kozala bana na biso bakobanda otanga na ofele c'est un grand pas parce que Congo penza il faut Congo penza tous en amour. Il faut tout sangana pesa na bolingo Congo soki biso moko te tozali na muru pona Congo wana to kaisa te ke bato libanda bakolesa bolingo na kata mbona biso. Merci beaucoup Papa Peter pour finir na éviter ta peuple congolais télémi pour la candidature ya Tambo Mwamba na tête ya Sénat na intérêt. Sincèrement na tout na bande onanga ba congolais bino bozali ko soutenir Tambo Mwamba. Tambo Mwamba un criminel, Tambo Mwamba quelqu'un qui a tué les Congolais, hein? Tambo Mwamba oyo en réalité oyebi ke Tambo Mwamba pesa congolais te. Tambo Mwamba za nationalité ceux qui burundais comme ça. Tambo Mwamba za congolais te. C'est pour cela au moni Tambo Mwamba bisika Tambo Mwamba zali okomona Rubero azali. Da soki omoni Rubero azali omoni politique kanamba azali. Batu wana basolora mnoko mboka kina Rwanda so bakutani wana ezakaka amakuro ameza ozo comprendre mnoko kina Rwanda na tanga ba Rwandais ngana tonga na ba Rwandais na tanga ba Burundais à peu près à 5 ans tozali na bango esika moko na Zambie esika ngana tanga ozo comprendre ba la kisanga makambo ebele ya ki Rwandais tuchi ne ki Rwandais utu o comprendre do bandiko wana na kati na bango na honnêteté na sincérité ezarate Rubero omoni Rubero omoni Tambo Mwamba. Tambo Mwamba azali ndeko ya Rubero azali ndeko ya politique kanambe bazali na agenda caché na bango oyo bazali ko préparer contre République démocratique du Congo. Soki siko biso ba congolais tozo tambola na sentiment sans ko protéger oyo ya biso congolais azali na kiti ya mboka ekozala passe pour na Congo. Ngango nazo senga Tambo Mwamba aza criminel. Tambo Mwamba depuis akota na mboka wana bango bazaka na kan ya batu ya masumu aza penza ndoki aza na dossier na Belgique
ba bombarda avion ya ba civil na 1998 dossier on a jusqu'à aujourd'hui yé mutu batuna apesi mibeko ke bo bombarder yango na landi même matin na Kinshasa ba professeur bazo leka bazo pesa témoignage contre Tambo Mwamba. Quelqu'un mutu oyo azali na masumu asumu gi contre république ndenge nini na kozala président ya Sénat na mboka na biso ezali pe likopa oyo basi bayokani na politique adambe yo zala wana comme soko komi président ya Sénat yo yeba boye to luka eloko moko boye soki Félix a freiné biso to bimisi motion na kata parlement ke azali ko umela pour que asala makambo pour na peuple congolais balakisi lokola baza na mur ya Congo or que bazali na plan na bango ndenge nini bakozongisa lisusu mututu ya mandefu ya pembe na kiti ya mboka ngana kosenga kaka ba congolais ke bofongola misu Congo c'est notre pays koza mutu moko te akolinga Congo tolingana na honnêteté tosala musala na ndenge esengeli tolinga mboka wana tolinga batu oyo bazali na mur ya Congo sans flatterie. Moi, je suis katumbiste. Namboka wana depuis na botama na temps auto bandi ko lobela makambo ya politique. Tozana batu mibale. Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi. Bazana muru pour na mboka na biso. Message pour la soupe to kabana yo. Message ezali kara amoura bolingo eza makasi tolingana. Totika esprit moko ezali kozongisa mboka na biso Congo. Tribalisme yozo soutenir mutu ata sumuka parce que azali ndeko na yo auta na province na yo. Moi longola makalazi na longola penza kazaka ya ke nazali mwana ya province boye nazali mutu ya boye nazali ya boye nazali boye ngai sincèrement nazali mutu oyo na linga kotambola na honnêteté na linga kotambola pe na sincérité nzambe abatela batu nyonso na pesi mboto na ngai ya batu oyo yanga son excellence Moïse Katumbi honorable Francis Kalombo namoni ke atusha motema na ngai namoni André Bwandola na États-Unis d'Amérique namoni John Mukuna namoni Mama Mado namoni grand sœur Miriam Ndomba namoni bandeko tunyoso wana nzambe apambola bino parce que soki nzambe te eloko moko te tokosala napesi bino mbote pe bino batu boyambinga napesi bandeko na ngai ya Okapi World mbote parce que bango bazali mondial baza partout napesi bango mbote po nzambe asala pona biso nyonso. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de 3x2v.congofrance.com. Merci parce que vous avez belé pour la émission na biso tout cela pour na Congo, mesdames, demoiselles et messieurs. Moi, c'est votre humble serviteur Yannick Wenge Motona Kati na Kibonkolo, chers amis fidèles téléspectateurs, dans une sengo Yako Yamapona Bino, le président Peter Mukendi ici à Johannesburg. Merci beaucoup à maman Adela Yomo, maman Alia Kanabano Babouakama autiste, trisomie tout Alia Kanabango. Les boss, je suis dit pour ma Congo France Moussala et Zota Makitoko. Merci beaucoup na wadeko tout Bozarana pour assister à l'émission à Bisso Eméro de la reine de la presse de Djoubou. Merci beaucoup à toi d'avoir assisté dans cette émission. Nous sommes d'ailleurs à la fin. D'ici là, apportez-vous bien sur 3x2v.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.